appelle conférence exploratoire à Benginga. Donc, quand il va dire qu'on posait ma question. Non, la dame dit que c'est son enfant, mais l'autre dame dit que non, c'est pas son enfant. Elle a acheté l'enfant. Ils ont pas entendu, elle a acheté l'enfant. Mais pourquoi vous dites ça? Parce que la maman ne s'en occupe pas. Toshi vidéo, tu vas toshi na mire banga oya jimi là oya hotel tindi. Totini vidéo aya na soit arrêté 6h et pas wata totindi. Totini vidéo oya live. Oya arrêté maintenant kolela totindi. Ba preuve totindi pour na Karine ya mwana. Oya magali. Totindi ba vidéo na ya zolo ba mwana za ya Karine te azala ba preuve. Totindi. Nde ba ki ko répondre biso siko ba ki ba benga ke explorateur bino il faut ouvrir le dossier. À ça, il transfère, et la réponse, dossier Fououami, biso to ça, le côté shield de focus, nemutu, et bandi banquette. Et Robanda banquette, si partout. Alors, tant que Robanda banquette, le quoi, comme il faut qu'il m'adresse na mango, bako, du bausal et la mango a vie de recherche na Belgique. Eh, toké na mango bon. Toké na mango bon. Makambo. Tout va ba maïli. Makambo ya roboto la bana ebandara malembe boye. Oh, ebandara malembe makasi. Yende. Bato wakanga ndoki awa. Basi bato wakanga ndoki. Wamani kwa mtia mabe. Bato nyoso wa mtia mabe. Au kiti sanga te ya yonyo kwa ndo kwamba. Au kiti sanga. Maboma. Nala ndaku na biso afadi. Nala ndaku na biso afadi. Wala ba chinoise metenu esi. Et là, on va aller voir cette histoire. Il y a des gens qui sont liboma. On est sur les capots consommables. La terre acheter la fini consommable. Histoire à rien. Et ils ont pressé que malembe. Bon, moi, ça m'a mis le coup que notre. Bon, ça la banquette. Mukolongonge, betaka ndinda. Indi. Ma service sociaux, ma quotidien. Donnez-nous l'enfant. Et qui n'aura bongo. Toi, après, c'était. Mon délai sur est-ce que ma va chanter les autres combien de temps? Les autres temps est béni. Par ça, l'enquête, par tata, c'est là qui, comme il y a Evi qui coule, Karine Mamoli. Au combat Karine a des Karine, mon compte Mamoli Karine. Tu peux ça qui combo, na Magali a dit comme on a mbokaté, tu vas y communier un réseau. Evi qui coule, le père de l'enfant et la maman de l'enfant. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Et au Magali, à partir de Karine Mamoli, na Evi qui coule, il n'est pas obéi à Magali. Moi, Magali place à obéir. Bango nyonso bakeko samba poto kasi po basamba soki Magali aza na tort ako soki Magali aza na tort place Karina okweya ponga tala lingi Karina kweya yango tozoba que elle ne s'occupe pas bien de l'enfant, elle est irresponsable. C'est pourquoi on a dénoncé que ce n'est pas son. Il y a combien de dossiers? Il y a Ken Piana, il y a Magali, il y a 19. Il y a Maman. 19. Malin Tessa. Nani Oyo. Joli Kabelo. Nani Oyo. Akitaka na ndako. Mais comme 19 dossiers. Madame Kitaka na ndako. Madame Kitaka na ndako. Mutumora za 19 dossiers. 19 dossiers. Amboka moza mkandate. Mais ba opeso mkandate. Olga Kabelo, voilà, Olga Kabelo. Na maman Sylvie, maman Akoka, ken pa kutaki ekuna. Ba dossier ne ko peser likolo ne so ba fungoli enquête à rien. Yango moni azolinga aya ko balana na Elvino na Paris. Po azwa mukanda Paris. Po azwa mukanda ya France. Po ba dossier à Belgique est pesé. OK, a évité que pesé ka. Ba transférer un dossier, ba transférer un oh, ba tindela bango. Et tu ne pas au ça c'est son mari, il va payer. Il va payer mais Elvino wana ba batu moko oyo. Baza na ba famille moko sans valeur. Po mona gamo ko ya munene. A oboma na ma Bible pasteur, alala na maman pasteur na bango. Alala na un garçon gigolo, un garçon qui ne se respecte pas. Ya tomba na ko compter. En tout cas bande ko Elvino so boza aboyoka. Karine abimana idine akufa. 1 abimina centimètre 2 abimina dondi 3 abimina gaz maweti 4 abimina tigre 5 abimina Jimmy de Lao 6 abimina nani oyo dondi na tangi déjà tigre Elvi qui coule 8
abimina nani abimana na Kinshasa abimana Kofiolo Mide bref ya tala mibali innocent 10 wata bimana wata ama wata bimana wata bimana Fabregas wata te 11 siko ofana na famille moko bobozo bala mwasi moko Jean-Marc Kabundu 12 centimètres na tangi centimètres Na marque 13 eh sikoyo est-ce que valeur no ofana na oningande kono mobali afana abala mwasi moko ba otanga mibali ni boye yango nazoyebisa ye na kala azalaki omona yango babese omonde lelo elata ye nzoto na kala azalaki omona yango babese abima tina janvier dondi natangi ye déjà sikoyo edi mwende abevu kuna sikoyo basokola ye pete sikoyo est-ce que famille nini bolinga bovandaka na mwasi moko oyo liste po ntango ye kaka so kaka jour okemeri jour nga nabai kutu nango koma mibali yango nyonso naotia bango na page na bato nyonso bakaptika bazala nango na ndako ntango kaka babanda libala biso tokomokabola yango mpo basemeki tokomokabola yango kaka le tout puissant era nabosani le tout puissant era Ramsey 14 mamai Elvine pas kolia mbongo après akimi na ye lisusu Sidete Mulokwe 15 Njora 16 Ariette Kajinga Njora akota bana basi na bana basi abimana Ariette Kajinga abimana Njora abimana Noela Madinga 3 lesbiennes sikoyo pas grâce te moya zaka mobali so mwasi ya ndenge wana na kati ya famille na bino Monika mystique Monika Somo Ferre c'est Ferre na oloba te ponga la yebite Kofi natangi déjà gaz pe natangi bon tanga na Bill Clinton bino ba mabe yo kama talent ko bino ba boy basemeki Hakim voilà Hakim Prince de Lausanne 17 amapela les défenseurs soit totangi na kota ya banyama abimala bambwa na kota ki mobali azaka mobali ya grâce temo na kota basi abibana Ariette Kajinga kisi Njora na Noela Madinga wana kutu na olo bakani o ngapa na yebi Manike siko Elvino ndenge ayo wana Elvino soki apesa yesu ko aza pula mabesi yende totikali na ye bayaki mobondo mibali baya mobondo siko yenda aza siko elonga libabe totikali na ye bayimbi yango kuna yende siko atikali na lisibili bwa siko elonga match totikali na ye auditorat totikali siko na Elvino yende pula mabe yende totikali na ye yende pena kosambwa koleka makambo nyonso yende pena nde tokopote tout ye tokopota ye nyonso ye siko eza elonga libabe totikali na ye siko Manike tigre natangi ye soki siko alie na ye mbongo apres akimi na ye ndenge nani akimaka ndenge evi akimaki esuka ndeni bon oyo kasi Elvino pena kosala nini Gigola atikalaka Gigolo te Valérie oui c'est ça Gigola azalaka Gigolo Valérie Gigola l'habit ne change pas les moines c'est ça l'habit ne change pas les moines l'habit ne change pas les moines Elvino pa yebi ke non yo mayo azolinga to kende mairie pas na ba problème mukanda ye paye ozo comprendre moto asa chini mwasi ya mondele c'est ça Karine Boachele paquet poza posa donc moni ana posa c'est pas comprendre que non Rachel a soso son bongo te Rachel ba commande so ya soso te quoi Elvino pas mobile à match chance ozo comprendre amemi Rachel ba problème c'est quoi comprendre que non Rachel a oyebi libala so bo mesani et comme soki et comme akaso okombala comme sengo mbongo okomo budute pour bo mesani déjà c'est quoi Rachel a comme kilo a qu'est-ce que pour ma bella petite a ma bella petite akena mabela petite bébé a qu'est-ce qu'on a ma bella petite imani ke mibalo basa imbala Gigolo ba vivre na bango ndeni ngana na comprendre te na okokate ngata bana ne kefa pesa mbongo ndio ndo bana yeli kapesa mbongo
Opesa. Basi bazotola mwasi kitoko lokola Rachel asirabese na nazana na poto. Na baki nina changer téléphone. Nani fallait assumer un iPhone 17 Pro Max. Na kosala ngondeni. Tokoya na ofeli ndeni. Tokoya na ofeli ndeni. Tokoya na ofeli ndeni. Tokoya na ofeli ndeni. Na ko linga obani ko ofeli. Te mo suka Jonathan wa presse. Donc ko sa mo ba ya. Ana bana na ye abuta olio ocha bikolo na baki pona bana. Non, kokati, non, ngomele shigolo ti kokati. Nazana ba koko na kata mazama ba bébé. Miliki ya koko na ngasuke uta a. Non, kokati. Allez, non, kokati. Non, kokati. Valeria, non, kokati ndiko na mosi na kokati. Na koka kabango te ngato za mwa tango yu omoni sa mwa boke. Oyo linga ma mukolo. Oyo dépenser. Tango tunange to za mwa mukolo na mbongo ndo za mwa mke. Na mbeto za mukolo. Na mbeto to sala. Neti mikolo. Kaka ndenge to sala na mbeto. Kaka ndenge po wanopesa mbongo. Kaka ndenge to sala na mbeto kaka ndo banopesa mbongo. Ezate ke na mbeto za mukolo na nini ozomi mwa mke. To osala ngono ndeni fana ngamani. Osala ngono ndeni fana ngamani. Osala ngono ndeni. Ndi simba te. Nga comprendre bango te. Tota pote la famille donc Karine Nazarana ne bela babone na ye wana nande la Chine bakumisaki mobile responsable azo bimate pour na bala e. Ozo ata mobile moko ta kabila kombo. Nga kuna ye pote oveta na zo mobile. Tokambola paye Valeria. Quand on le dit c'est ok, on a besoin de téléphone. Bon, on a besoin où t'as pas mobile nanga. Tokambola paye. Achela na pepe nanga ya modèle nanga. Ya so ba futi fona kati la mani ke 500, besoin na bosu ki nanga. Ta opesa nga. Na olinga yo ya femme nini Valeria na okokate. Na omona na osali so. Et là, on a fait ça faire kaka. Na mbi biloko lié, na pesi mataku, wala ndo kozwa. Même oko keso, ngana keso la suki yo ko nulo fucha mote. Bende nao. Ana moti la ngai, na mon matérialiste. Inozio. Rigolo combien de fois. Oya. Ngana na bandi bo Valeria so que tu na mama ba so. Maman mani kaza matérialiste moko. Maman ana aza matérialiste. Dans les matérialistes, c'est son ligne il faut assumer. À ta $10, il faut payer ça. Il faut payer ça. Il faut la joie. Tout ça va gérer en ligne. Tout ça va gérer en ligne. Voilà, tout ça va gérer en ligne. Non, kokati. Non, kokati. Oh, elle vit dans ça. Elle vit dans ah, elle a Karine, elle a son enchaîné. Elle vit dans sa sommelier. Elle vit dans comme des enfants dans la nappe naïve. Elvina comme la kola na ndaku na ye. Oye yake ne kola ne pas Elvino. Elvina comme la déjà na ndaku na ye. Ça la niveau hein. Et comme ya kola na ndaku ne, on voit ça la vidéo na mobali na ndaku na yo pozo yo kasonité. Bo ça la ngondeni. Bale on a cadeau na pesa ya Saint-Valentin. Et pesa na ndaka mobali. Et pesa na pas na ye. Jamais na ko ça vie. Et puis ye muta publier ka mobali a publier akete. Mobile a na téléphone tu publier ka on a publier ka yo il faut publier na téléphone na yo azoka soni ko publier azoka soni ko publier ko ayoka soni pour ko ba ko swana elvino mando ba iye mo mutane ko sopanela nga omoni na tikala sopanela iye mutane publier nga to mona na publier elvino sala ngo pasanga défense tem ko ba obebana ya moni elvina sala bloko wana publier kite so ba ke ko lia na restaurant ya futi fatie nyoso tu ye moko mutasala mo mukole ko yinda ayebi ke mona mosi afinga o mukole yinda bo moni na no cheka azaki fanatique na ngai elvina peut mettre omoni muto ba babi ni la inde wana akapagola Caroline kamta bien mbala cha Caroline chichi lelo mo bala pagola Caroline chichi lelo za muta bien hamta kitoko Barachel, eza na ngoni nzambe sauver. Voilà. Nzambe penza libérer. O mobile quoi Elvino. Mobile Elvino vraiment. Ali Kolata wana Karine Mikolo. Ba al senge pas ba boss.
Ah, Eric Jeng a bimi Karim Kokelo Sengete, to lingi na biso te na Eric Jeng a Kokelo Senga mbongo to sobe la Elvino basket. To boyi. So to moni oka sali live na kombo Eric Jeng to fili to so yo kani. To boyi na biso na ba prêtre na biso. Pono lati sa epene fo nous kapena prêtre si. On va prêtre no so ina o déjà. Koye pa Eric Jeng a te Karim to bengani yo. Et pas Eric Jeng a koyate. Koyate to boyi na biso. Luka place mosusu osombe na mobali na ba catch. To boyi na biso na Eric Jeng ha. Eric Jeng a prêtre na biso to boyi. To boyi. C'est pas normal. C'est pas normal, Vanille. Déjà, Parce qu'on a monté ça, il nous sinjo. Alors, tu as mon lelo. En plus, si manike famille ya mobali wana pe basa famille mabe mais Karine denga ko finga bango toza kaka. Oh. Karine na ko finga bango toza kaka. Oh. Nene zana oka tia oka bila bango oka ngaba ba photo. Asa ko enregistrer bango. Como ko ba shona madwa. Yes, make you wanna oyachi go stand right. Oyachi go stand na pantalon la taxi. Bonsoir Valéria. Bonsoir. Bonsoir ma belle. Bonsoir de John. Elvino bambel no basi respectati. Asa pena mayana mayu. De John. Oui. Oh mutu no bosani to vanda no appartement mona kin. Na bandal nga liboso yo na sima obosani. Ah ouais. Na bandal nga liboso na nga na ndako liboso yo na sima. Nga zai na bana. OK. Tu te rappelles non? Na commune. Na bandal. Na bandal. Eze tonde. Tonde, eze tonde. Ndako ezali liboso Diego Gérard ndako liboso boye. Nga na ndako étage liboso yo na sima yo pe chambre salon cuisine salle de bain appartement ya hôtel. Oh ya tonde, tawa ya kisika. Ya kozwa bana moko. Yo ya kozwa bana moko. Kanga na yego kozwa bana moko na ozonga. Bika camarade Mbenza, copine Nene Mbenza. Ayebi. Donc nangena loba Valéria. Au moins les bilo nyonso osala wana aolinga distraire bato babosana makambo ya Magali. Voilà. Donc eloko eza nango te kuna azolinga akimisa lisolo wana Magali bato aza stratège ayebi makambo osala ayebi biloko azosala na donc ayebi ke bino nyonso bozala base donc sa bino azwi mobali ya nani ezalaka te to matele ba live bobosani dossier ya Magali. Dossier wana Magali alobe omoni ka ndo otie photo na sima otie na oka photo na sima bongo otie kaka photo na sima mo lobela kaka makambo wana kaka ya liboso. Yeta babosana indi ma problème déjà babosana indi. Babosana ngeta te ngeta ngi to bandi dossier makasi. Po ba pesa so réponse kuna na nini. Aluka distraction na azui ba capture atie au comprendre kende ba solo na ba belle famille ce sont des actifs donc ndana nyoka au comprendre yaza ba buko bazara fula olia nga yes ba so na ba belle famille yes na belle famille on va za biso ba so la ba honte est-ce que na lobi ba to ko ba tu ba koki ko zala jamais basé na likambo est important so batu ba docteur ba Angelina Jolie ba Angelina Jolie ba docteur ba Johnny Hallyday ba docteur ceux qui ont adopté moi n'est pas problème té mais il y a 9 mois na libumu nonde té ya oyiba pe ma be hôtel melaka wana ya oyiba pe ma be ya oyiba pe ayiba te ayote biso to aka na besoin to loba ke okemba ki ete ndeko kenda toilette osumbi nyeme ya mwana osala ngote osuba na yo osala bakaka na okenda toilette mais ya koyiba ya kosumba mwana osala ngote donc tozana na wana babala ona mapata nzamba lobi lelo akokita po libala na bomba lesa masoni na Elvino on n'a pas de problème le problème est que tozana basé na premier dossier
Donc, on comprend. On est à distraction, il y a un mot, et ça, on est là, ça, là, au moins, quand on est une fille, au soin d'un moutou, au moins, tu as quelqu'un qui m'a tu n'y soit lobby, ça, tu as ma life là-bas. Au moins, non, au moins, au moins, les balles, ceux qui ont préparé un batubaye, bâté, ceux qui ont batubaye, et simba na ngolsu. Et simba na ngolsu. Maman, a préparé thé. A préparé les balles à thé. Et c'est thé. Exactement. Ah. Pour ça, ça n'a distraire tout le temps. Au moins, salut papa, salut Manuel, salut Nassi. Salut Awa. Salut maman Lopan. Bolo banamina nakangi micro na oyo kabino. Donc, le problème est là, au moins il dossier à moi là. Donc on comprend. Au moins il a 20 minutes to zo solo so y 30 minutes et ça là qu'il fallait tout ça banalise. Et ça ndengeni, asala kindengeni, azona sa kindengeni. C'est ça qui est important. Dossier est comme Bien de gonanga. Ko les locaux. Manike de John. Yoka maman Nancy. Biso ne toba créateur ba compte. On a expliqué locaux pourquoi finir Rachel. C'était obligé de le bélémo puisque Rachel est victime. Ce qui aligné a détourné le dossier à moi naïe, a obligé de finir Rachel te. Makambu naïe na rieta jour et cola. Mais vous comprenez que muto sali muto mabe. Yo kanga maman Valérie de kolanga mwasi. Mais pardon yo ka maman Nasi. Au moins des années. Au candidat ba signalement on a se boire ça la pour na mwana ezo kende bongo non monde aza mystique. Na so bisa surtout ba belge bazara mité à mabe. Faut que au moins lelo a mona ba blague pour eza makambo ya réseaux sociaux. Eza na ba belé ba boto oyebi Manuela kitoko ba boto la ebana pour na makambo ya réseaux sociaux. Aya ka récupérer bango après. Maminge ni ba boto la déjà bana pour na makambo ya réseaux sociaux. Nani comment elle s'appelle nani comment ne kiminga makambo ya robenga ka ba protection des enfants Ya mama gege. makambo ya kobenga ka ba association pour na makambo ya bana ezalaka très dangereux ye azomona on dirait ba blague pona nous voilà pona nous bazuyete mais lokola ba signalement e bandi ba mama kongo ba déposa bato mususu o bazo déposer le na kuku ya yebi bango te jour ba kozwa dossier Arieta na maboko na lingi donc quand tu as biso moko Valéria quand tu as biso moko bato ça ya et ba tu combien ba te déposer de tel comme moi ozomona donc ndenga za wana eza ye eloko ce que zo lekelanga pourquoi zo lingo ke na la police te pour ta moi na été en plus ba plainte o ba déposa pour na ye moko ya Arieta ko tuna note ya ye moko et koki ko jouer rôle ya mabe makasi liboso ya ba assistant social pour na mwana baloba wi makambo bazo accuser mwana mwasi eza ya solo pour mutakoza na ba plainte belé boete et ko faciliter tâche ba placer les mwana yazo mona ngo ba blague hein azo mona ngo ba blague hein azo ya ko créer ba base Elvino na banani oyo et tout asa maman moko aza mayele te et maman Charlotte na yebité maman Charlotte on est là. maman na e Charlotte on est là. Valéria. Oui, Valéria. Nakoloba s'il vous plaît si nous Valéria. Eloko oyo Karine azoyeba te awa na poto ba protéger toujours mineur. Pourquoi na ke ba protéger un mineur? Yazo kanisa ndeti bato nde bazolobela mwana na ye ndenge bazopesa bazotyaka mwana ngo soi-disant mwana na ye ou mwana na ye na ba miniature azosepela nango mais ayebaka ke conséquence nango ekoya plus tard na Belgique kuna basakanaka na bango te déjà na korefule basakanaka te ya lokwa France te na bana n'en parlons même pas parce que tant bakoya koloba na ye ke baya kobotole mwana aya koloba lisu nini aza mama moko fa stopper makambo oyo mais ye azostoppa ngo te azomona ngo lokwa ba blague aye lelo aye kofinga susu soki Rachel aye kofinga boye po alatisa bato ka ba couronne makambo ebele Valéria biso nyonso toza ba mama o comprendre tovandi toza ba mama
toza a toboti toyebi pasi ya kobota tangu yo moni ke mwana na yo bazokende kotia ye ndeti exemple na baminiature etake mama okosala nini okodefendre mwana na yo na bapremier moment koki otika mais so ekomi ya boye ekomi ndenge oyo ekomi ke ya gauche droite mwana no bazala batiaka ye nini partout mpo balobela yango okodefendre mais siko est ce que tomoni Karine esika défendre mwana wana est ce que aye kosalela vraiment live vraiment boye na ye moko ayaka kaka kodefendre so basija bato ezali soki basija bato ezali aye koloba soki basije oyo ya makango intel ya bimaki na intel aye koloba o makambo koya kofinga bato aye koloba akotelemela ngo azwela ngo temps ebele mais ya mwana na ye est ce que azwela ngo déjà temps ya kovanda vraiment ya koexplike biso histoire ya mwana na ye azomona ngo lokola blague mais awa akoya koexplike histoire ya mwana ayebi te mwana na ye te kasi zela te emanike omoni mwana oyo akoma na risque pourquoi je dirais ça pourquoi nazoloba boye po mwana oyo tozomona kaka ke eza baaventure bana oyo biso nyonso bandeko oyo bajuge nyonso ya TikTok na bavocat oyo nyonso ya TikTok je suis désolé à vous dire ça parce que bana na biso batia bango bacroix namona te mutu moko atelemaki o mwana awa batia croix il faut to défendre mwana eza harcèlement ya mwana yeka sel mwana oyo soit disant pe exemple nde baza na badoute toza na badoute bato nyonso baza na badoute kaza mwana na ye te mais bino boya kotelema bozoya koloba na mwana te batata mwasi bobimi na mwana te bamama kulutu bobimi na mwana te mama leki ye moko mama ao défendre mwana na ye te pour voir qu'il y a une anguille sirop sirop Erani na wangi sirop il y a une anguille sur roche sur roche elekelanga alingi kutu koyoka makambo ya te tokei na la police aboyi yango ce n'est pas normal eloko ezokamusanga oteka te aboyi makambo la police ye donc makambo ya police ekipe ya kolinga akeliko babenga ayebi problème na yaza nango ayebi ke kongola loba mingi aosalelo te bino pe kongola loba mingi asala eloko te ba ndenge bazotindele ba kasi bongo Manuela babotola bango bana ndeni mamingeti babotola bana ndeni asapeka congolaise congolaise kasi mundele ndazwaka ta na enquête kasi ya bamamingeni mpe ezala kaka boye no bato bazobenga mamingeni kaka na barando babese bato babandi kobenga baassociation mpo basinele makambo ya bana bavuzola ye bana nyonso Manuela kitoko bavuzola ye bana nyonso bato babandi kobenga na baassociation ye akufeli kaka babese bavuzolaka ye bana nyonso omatia makilekanga mikro yakani na ye ezwaka eta mpo mpona bazongisele bana ezwaka eta ekoma ifo kota bacour et tout cela sikoyo ye awa banda année passée nini bato bazotikelaki badossier mpona rieta yo soki oza mama moko soki azalaki mayele azalaki mpe na bato baza mayele pembeni banga baloba lokola ebandi boye yo saute premier ke ekoprotege mwana mpo ekozala na avantage na yo un jour so basali yo procès baloba te mama na ye ayaka koyebisa biso to protege mpe mwana ozomona ntango yo mama ozokende te mpo ke koprotege mwana no baloba o bato baye koporte plainte ke aexposaka mwana baza na raison bakoplacele mwana puisque baassistance sociale wana koplace mwana mpona bango eza mbongo oui na baprime yango bango so ekomi mpona koarrache mwana bazalaka sans pitié mpo baarrache moto mwana mpo mpona bango eza mbongo mpona leta
centre côté mwana kozala to famille d'accueil to na et pas assistance sociale eza mbongo ko bandoma chaque fin du mois eza kope ba assistance sociale ko arracher ba donc bazo pesa Karine conseil bizengi o ya peka matanga mai na oyo aza minu baba wana na oyo mosusu atela monoko lokola nga na États-Unis wana ana problème anémique donc au lieu ba conseiller ye mama kende ko protéger mwana yo puisque un jour l'état koloba bien sûr oyaka koyebisa biso ke mwana aza danger akendaka te po ani naza mayele te ebo ye mutatanga ni classe akola na la zamba akola kana kobina Manike bikolo na komo sala live na compte oyo ba signalinga mingi kuna na bombi ni compte électrique ya fungola micro ma chérie électrique tuna wani obike na tali na sac cigarette ici tena lela na balcon nga chuba cigarette mona bomaka boye la boye obike na yo mona ngo obike na sepeli mabe et ça lo bien qui dit il y a 22 ans nga la pour lelo Malé yo ma 23 heures Malé yo ma Malé yo ma nani électrique ozoyo kabiso électrique fungola micro asa yebi kia mati ayeba ite ayebi te kia mati tala au moins oyebi awa oui si Valérie fingama si mama na Valérie fingama place na mona penda ba jeje ba batumbi mbeka na butu et puis na sambeli nzamba la singa ba batumbi mbeka bandoki ba batiaka moto na etumbelo Valérie abanda kopesa conseil protéger mwana nga una olinga na ba Valérie azoboya te de John nga na ye là il faut protéger mwana po lobia ye mani ba ko finga Valérie na mona Valérie esalenga pasi yo yebika maniki esalo pasi ndenge nini ekosa batumbi mbeka mesa na biso na bango batu batiaka moto biso nyonso te Valérie tango prophète balba moto Jezabel alingaki tumba bato mboka revino nde mutu akabolaka basani po bakatakata basuni bato balia ok biso tozala mpesa conseil bien awa ye azomona yango bablague omoni po ye amesana kosala barando na ye na bato ya Kinshasa bato ya poto baza mitema mabe balongwa na Kinshasa te omoni bato mingi nani manike omoni bato mingi bazala na kini basala na bango bagame bato ya poto bazala na bato ya gene te bazalaka bato ya mitema mabe ya solo makambo oyo un jour ekomemele bapréjudice siko bizengi ya mwana wana ya matanga mitoki oli ayebisa ye oli apesa conseil epa ya mama na bango donc bango bazalaka soki likamuke baye bafingi bato Karine apongisi na Sarah batiki kofinga ye so Karine abebai na Sarah bazonga ni suku finga donc vine Valéria pardon maman yo sozo ba Karine bazonga na Sarah Valéria na kati binote c'est là pardon zela awa zela pidi de kima zela Valéria awa nansi si lelo Pierre Mutuari bakunda ete star monene ya Braza si lelo famille Mutuari bafinga na chaque jour na live. Est-ce que vous avez un Congolais qui a Pierre Mutuari? Et ça, c'est Kofi Olomide Kufi, Makanye Dembélé na poto, si lelo azara mort que bakunda été biso na réseaux sociaux qui pa makambo comme susu, mais star na biso, oyo abimisa mboka na biso. Vous comprenez? On a aimer Dieu crée l'homme. Et l'homme Pierre Mutuari. Si lelo kundamata. Pourquoi des gouvernements ont en charge? Ce n'est pas bien. Naye biso ba gouvernement na biso bazoka makambo charge Valéria parce que biso toyaka ko belela ka fati beta ta les oyinda olie likeni wana miss balé balobela makambo Pierre Mutuari bango kangama na biso on dirait son de kangama na poso moto ganyana lobuya Valéria manike
ngai naloba boye na minute oyo so nayebisi bino ke Sara na nene ya balobani bondimanga nga naza na bagame asalitaire na te balobana na bango te moso balobani ya problème na bango kasi balobana na bango trop balobani pour te dire que ici makambo lisusu eza sute bofingani bana bofingani bamama mpe bolobani ekomi o Stéphano soki Stéphano koloba na bongo nalobi ndeko nanga lopango nalobi ata balobani nde sikoyo elongoli dossier baza nango koloba na bango kati dossier bakomi bajuge to baprocureur to omoni koloba na bato eza problème te biso totelemi kaka na place ya bana ya mwana bota to abota te abota te omoni ne so boyebi boloba voilà bofinga na bana te bofinga na baparent te c'est ça bofingani bana bofingani baparent bolakani baliwa apres lobi boyo oloba Sara to alobaka nene ya akende kofungola mama ya bawali Abijael moko na commentaire akomi Abijael tout akoteli Karine eza ebongo ata akoteli ya biso nini so akoteli nde biso totika dossier biso tofundi tososignali oh Nancy est-ce que yo yebi nga na sukisa likambo na katikati jamais nga na horoscope balio na koma likambo nga na chasser il faut nakanga gibier après motema nga nakangi ye te nakende otika nga na otike te oyebi osanga na bango nyonso eza nango kako omoni oke nao na kofunda wana biso bamisusu kaka kosignalement kaka voilà signalement kaka bokota bagoogle bosignale baservice sociaux ya Belgique bokota bagoogle bosignale anonyme boyebi ke bango bayokaka mingi baanonyme ebongo biso barépondre biso poani anonymat toa bandoki te biso toza bandoki te mpo mama mwana fo ye muta protege mwana na ye mama bana nde bonsoir na wanda oloba nini naza na eloko moko nasali constant par rapport à makambo ya Karine bino moko boye bomoni ete Karine azobanga secret moko ebima parce que initiation oyo asali ayokana na bato nyonso oyo bazalaki na bango hami maintenant moi je me pose une question soki nga nayebi mpenza ke mwana nga na boti eza po baatake ete vava moni soki Karine mwana azalaki ya ye il s'en non, elle sent, ce qui moi nazalaki ya solo, elle allait s'en foudre. Ba attaquer, il moko na conscience a ebi ke mwana azanga. Mais vu qu'elle ebi ke parmi bango bato ba vérité baza, bako bimisa ba matière ate pa bato mususu bango ba olobate. Parce que muto ozana pose au prouver réseaux sociaux mwana na yo makila na yo so pas 9 mois. Ata réseaux sociaux mobimbele elobi ata basali 100K. Mwana so azanya yo otikala kanya yo échanger te bomba mwana siko biso toza awa soki combien de personnes eloko osala ezani Karine kende ko porter plainte tika ko kendo ya de merci Jaël merci Nene merci Sarah merci Boye merci eza na sens te kende ko porter plainte soko oza mama oyo oza mayele balobaka na onga na mona kamuti Karine azala mayele Karine ayebi nini azosala. Ce qui est bizarre, hein? Karine kutu so ba ofinga bana batu ye ekipaki te. So ba ofinga bana batu ekipaki te. Ekipaki te parce que atinde ba finga mwana lini ye mutatinde ba finga. Azana ba réaction moko soki ozana maîtrise ya ko étudier au moins que cette fille elle cache quelque chose abota na été. Au moins la des jeunes arrêtez ok classe T la matière à pona zwa idée na yo amata ipoto se réconcilier aka eba ite ke ngai kutu agake ko finga ken piana amwe to yake na baluki mbamo ya mata ki poto se réconcilier pinga na ngale na boyi na réconciliation na yi voilà boyi kala siko batu nyonso wana mbona so bakenda dominer batu nyonso na dominer likambo mwana na ye ezalaki secret et que vérité eza na kati ndenge azalaka peti asanfutaka
jamais qu'on se réconcilie na basara na banani bango sikonde baza mayele te bayika mongongo na zo matela bango na ba live allez ba métier qui va faible. Mais qu'est-ce que tu caches derrière tout ça? Va porter plainte. Ah, c'est ça, hein? Oh, participation dans la ma chérie. Azo bomba bota na yete. Il y a le bien à porter plainte, c'est Magali mon toi porter. Valérie, bonsoir. Yango na sibi so to sungi bango. To dénoncer na ba services sociaux. To fongoli pe dossier. Je te jure. Yango to sungi bango. Je te jure. Ma camarade ni tout bayebi ke abotate. Si j'ai la du courage de l'eau à l'écart, pas ça l'intervention. Il y a les opinions na ye. Les opinions na ye. Non, bayebi ke abotate. Parce que jour secret bima. Les opinions na ye, les opinions na ye, les opinions na ye. Jour secret bima, bamba ma banane. Biso pe la les opinions na biso. Mais jour secret bima, bamba ma banane, bamba ma ridicule. Tu comprends pas? Baza conscient bayebi ke abotate. Non, wana kipe bango. J'ai la zan opinion na ye. Ngapi na mani ke opinion. Oyebi ke ko Valeria, Karine azui mama na mampala. Bota poti live. Azui mama na mampala. Au sentir que non azala au banga. Azo créer ba association, azo senga ba allié. Bitumbeleki makasi. Sikoyo, allié ya makasi za manike de John. Alingi yote, bébé, ba allié nyonso wana ba fututu. Pour manike, azo travailler na bato mayele, na doti da ba mail essaie qu'il va répondre biso to. Oyebi asori na lianza molobele ya mama ake contacter ba association besa bango ke nani oyo Arieta aza attaqué te boye moko intake parent ko ake sala ngota zo ke beni o liandi asala ngalo ba Arieta aza attaqué. Bonsoir. Oyebi na makambo oyo Valeria, na makambo oyo modèle to dénoncer makambo oyo faut pas arrêter hémorragie et ça passe. Enquête déjà en cours. On va arrêter cette hémorragie. Moi, je vous jure. Valéria, je te jure, on va arrêter l'hémorragie au loti. On va arrêter à monter. Et puis, on va arrêter à monter. Donc, comme on est nasuka. Au moins, il va t'en soit finga babia n'attique la gaïta. Au moins, si on a gagné, on coca eti na tombe ya babia. Na fumoli cercle na kinga biye yo akufa. C'est comme on a na il y a lobby qui ofunda te oui kofunda te donzimi pourquoi pas akoki ko allumer live ake inde ti na mairie parce que la mairie ba pesa acte de naissance ala kisi biso kindenga okizo acte de naissance allumer live nata chango na poche ata filmer ta kia komi na mairie apesi bonjour na ye ko bimisa acte de naissance ya mwana na ba pesi kombo tac ezala minute peu plusieurs surtout que dans la naissance à mwana ba obimisele ka wana ba pesi après na bien mukanda nini ka sa opesa pour ba pesa acte de naissance non eza kuna besoin ya opesa na pour ba pesa acte de naissance akuna besoin mukanda te atoza mukanda te soki zo acte de naissance à mwana na yo peu importe loko la sa ta passeport na yo ya pays na yo mais ndeni aza mwana toza na poto ndeko ata passeport. Si vous passez à Mukanda, si vous passez à l'accouchement, ma chérie nasi yoka te ngapi na bota air da bota na zala na mukanda te da bando ki zo suba senginga genre na osala ba démarche mando singa nga ba acte de naissance ya moins de 3 mois bando zo ngo ka bongo na récépissé na nga kutu ya ba expira na passeport na nga kutu expira na bando ki ndeba opesa yo acte de naissance na lobby so iza mwana na ye ya na lobby eza na kombo na yo jamais mutalo expira mais eza na kombo na yo identité oyo kozwa passe nini ya mwana ba opesa yo acte de naissance ya mwana siko ya za na récépissé te aza na eloko te aza na 3 récépissé aza na eloko te expira pete akozwa na nini aza na ba passeport na ye ata ya aza na ngote aza na 3 okitef ata aza na droit okitef nini ya mwana na ye comment ça s'appelle acte de naissance ya mwana eza ya mwana na ye aza na droit na yango tu vois mwana aza ya ye te akozwa ndenge opesa yo droit de quitter osasu oke ozwa oboti mwana na sol française to na Belgique bapesa osu ba okite otika na ona na mwana eke l'un ya baparent wana aza na document te aza légal te aza document te voilà ozonga na mwana no
mwana ongana yo otoyoka na internet awa il paraîtrait Evia a déclaré mwana Evia za mukanda aza papa na ye ta déclaré mukanda na ye ekoki kope non tokende na logique na bango ata mukanda na ye ekoki kopesa mwana wana te sûrement bakopesa acte de naissance wana eza bazala na moyen ya kozwa yango tu vois donc azana ba makambo aza mukanda Suisse aza enregistré na Belgique aza mukanda Suisse epesa mukanda Suisse epesa mukanda na Belgique non nayebi te donc en tout cas azana makambo et puis nayokaki na live na babanda osala aza mukanda na nsima mwasi aza nayokaki na live mo babanda osala balobi mutu oyo aboti mwana te aza na droit ya kofunda mwana te asignale mwana te naseki makasi pourquoi parce que ngai basi oyo bakanga bana basalanga deja baenquête mutu afundanga nayebi ye te nayeba ye te parce que nakende ka nde nazala na bana baosakana nagelai mwana biso baafricain tozala manière na biso togelelaka bana na nde na biso bafundanga bakenda koyebisa na baassistance sociale bakota makambo wana nayebi so basignalanga bana nafanda boye nalamuka na ntango mo batindelanga ni courrier nafanda namoni baassistance sociale na mbila liboso ya porte ndako nanga na ntongo ya 8h du matin. Bonjour madame, on est venu vous voir parce qu'il y a des enfants qui sont en insécurité. Ah, baza en danger. Nabi des enfants en danger. Nathalie. Babi nanga babandi otangi langa ba kombo. Batangi kombo abana nanga. Nabi mais c'est mes enfants. Babi nanga oui ba pesinga mukanda ba koti. Ba assistance sociale babandi to ba kutana bana bazai olala parce que ezaki non bana banda classe. Ba yewana babandi poser ba question et tout voilà. Balobi nanga yi bakobanda koyana ndako parce que bali basala baochanga na système ya enquête ndeko solo so beta ya France Belgique eze loko moko te déjà un France ma chérie vela basala enquête babanda osalanga ba enquête eloko onga na obangelela ye eza ba vidéo ya ba air ya mwana ya kolala tala ba contrôle bana basala tindaki wana ya 0R wana na ba mai babanda otala na biloko bana ba date expiration ti ya ba mai ya komela s'il vous plaît bazotala ba biscuit bazotala babanda yo fandelanga je vous dis vrai ngana leka nango pendant 3 mois na perda 15 kilos on a suivi stress mo rezwanga problème na ye fanda na tongo bayaka na tongo bazolandela yo baotala ndeni o journée na bana komosakana na bana komoliesaka bana koma heureusement bana nango ndire basante ke toza na nini ya mabe bana nanga bakoma ko bazali se comporter bien na bango si 13h na tie ba on mbetu balali et puis bayaka so bayeba moni ba mwana na tongo aza fatigué ba comprendre que mwana na alala bien te donc nazwanga mo nazwa initiative ya kolalisa bana 20h depuis makambo wana na banda otika bana balala yango ba 22h mais depuis jour wana nakoma kolalisa bana nanga na 20h po anini parce que mwana soko olamuka bana msusu bakendaka ba classe ba msusu bazwa ba problème na ba classe parce que mwana so alali de retard tango olamuka oza fatigué okina école oza na force oza fatigué donc na obangele na ba vidéo oyo eza na internet no bangile asala ba live iye popo lo baba mwana 1h du temps 1h du matin ba 0h mwana za début mwana la kilo mwana oli la si j'ai chaud mwana ba bilo mo bobo ngana bangile na ba vidéo ya bongo ngakutu ba bazwa preuve te mais balandanga siko iye azana mo ba preuve elo ngana okaki lo bagara azwa confiance afanda kimia et tanya yo finga ebembe na omoko finga ebembe la 23 ebembe na omo tanya atika nomba makambo c'est pas bien c'est très dangereux hein n'importe quel mutu akoki kofunda akoki osignalele o mwana eza te kaka o mutu ayeba na oki suna live asaka tola olobake we na école yo magali omonaki identité mwana ndeni nga bana nga batanga bana na école maternelle soki na école bana okoti kote badeposa bamanto na basak batiaka bafoto ata wa interdire bakanga mwana na photo te ba afficher na école te ba photo na ba kombo oui batiaka photo kombo pona bana pona ba manteau ya bana na ba sac parce que bana ba changer na ba manteau ba hiba na ba manteau et tout c'est pona ko lakisa e atiaka bilo ne ba komoso ba koti malongola manteau alongoli sac ache
mais ce qu'on interdit bacha ba photo na na ba fiche ba biloko ya mais na otanya nde ba ocha été mais photo wana ezalaka tata na photo wana ezalaka ba ko surtout atoza mwana ministre ana mboko soki na ekolo omona mo photo mwana na kombo soki ya maga akotaki na ekolo wana soki po mwana moko atangaka kuna sûrement amonaki photo wana parce que ezalaka na ba porte ya ba salle ma photo wana batiaka ngo bongo photo déposer sac na ina manteau ezala wana. Merci, c'est à toi, Maman Sandra. Maman Sandra, fais-moi la micro, s'il vous plaît. Yeah, bonsoir la famille. Micro na ngeza ya ofungama. Moi la matikaka au lobby vraiment la retard. Avant de vraiment aller ko réfléchir trop na. Maman ça quand photo la première dame mboka. Maman no kizengi. Avant de vraiment la kanisa. La photo ndam. Na bendi makanisi mais ndo ki femme c'est. Pour lobby na tambla ina ba live na ba iner wala ça va gigolo na role la mingi na la ki retard na ke kwea na live ya pingila iko bat bana ki obenga na ba téléphone bazo pesa ba vina bango ndeko moko ya mwasi ya mati na téléphone ya pingila suba kizengi mani ba no musutu Sandra de mon cœur. Tata Wazali. L'homme là, il a la malike de John Paul. Na matangi na live ya pingi yo na matangi na kene na live ya pingi la lobi na ba ine wana. C'est moi mati wana lobby azana ndeko na ye moko boya pesi bango ba information sur moi na Karine a lobby boya bandi ko explication a lobby moi na wana oyo Arieta a lobby Arieta ba auta Kishasa mama Jackie mtakenda ko zoaye selon ndenge ye pe ayoki ba eko ke Arieta mama Jackie tanga kenda ki Congo azwaka Arieta ba ye na ye donc azwaka na famille ba Karine aye na ye akoti na ye poto après nde bamemaki ye na ndako ya banani ya mama wana komone nani mama oyo boloba mama na mia Consolate alobi eza kote basalaki ntango mama mo Jackie nakende Congo bakoti baki bazwa mwana na Congo baye na ye ti Belgique bakopera na Consolate wana na mwasi na mobali na ye oyo ya mondibu wana bakopera na ye nde lokola Karine azalaki na mukanda te bapesaka bango mbongo bapesa Consolate mbongo ya ebele mpona badeklare Henrietta na kombo na ye na kombo na bango nde bango bazwa kombo na bango Henrietta mema kombo na aporta kombo na bango yango bomoi na ekole wana Henrietta akendaka na bamire wana na place batiaka bamanto ya bana kombo ya Henrietta ezalaka miye nga mpe navandi kaka na binzambe sikoyo naoli komituna na bible kuna balobeki mwana yango aza soki mpe na suki ya mindele kuna babi azalaka mwindo azalaka batiaka ye filtre sikoyo olobi na iner wana avanda bandi koraisonne bandi koraisonne nazokoka mpe kozwa mpe solution te donc tina ndenge esilelaki ngai donc nazwi mpe solution te na ndenge yaki kolala mwana moso mpena explike bi alobi te beko ezali mpena ngai nazwaki beko nga mpe nayokaki kaka ke Arieta awuta Congo bamosuku bamati balobi ekozala mwana ya ntango ya mokonzi bamosusu balobi bamosusu bamati bazoloba biso tozomona ndeti eza mwana ya tani ya mokonzi mpo mwana yango aza soki na batre na Karine ekozala mwana ya tani ya mokonzi obi ekozala mwana kaka ya ndeko moko ya Karine ka na famille moto akotisa mwana eza mojakina moto akendaka Congo nde moto azwa mwana eza kope basalaka nde ntango amemi na poto mwana bebe nde wana balekani nde yango na bandi kokamwa kasi te yango na bandi ndoki na bandi kopose mwana bebe nde wana balekani nde mwana ana lekana mama na ye na libumu moka lokuta mpona bato mwana ana lekana mama na ye na libumu mwana ana babokei awa me mama na ye azali semzela mwana wana aza na mama na ye aza awa nansizela bakopera na motu bakopera na mwasi ya zemi aboti mwana apesi bango awa na poto bolekana mwana bebe ndeni na aéroport baba mama na ye te apa olekana mwana bebe batuna mikanda te
lobande bazwa mwana ya mwasi ya ndeko na bango kuna ayana zemi aboti bazwi mwana bapesi kari po bato mosusu mpe babotaka mpe na bandako babengi bafemme sage na ndako babotisi mpe motu mwana bapesi mpe motu eza mpe possible. Oui, pour koleka na mwana aéroport eza koleka na mwana bebe bongo te bolekani wapi manike awa bozela mama Janine para aza soki ndeko ya ba Elvino zela mama Janine toyebi te bazala loba toma etio na urgence totoko oyoka s'il vous plaît. Maman Janine, fongola micro s'il vous plaît. Ana eko makasi. Ozana ba eko makasi. Akita nano mata. Kita apoko mama. Maybe Akita comme que WhatsApp bibi faut voir la TikTok akagi TikTok yayi. Kita kende na WhatsApp apozo. Oui, Manike. Elvino faut matana respect opesa biso version ya nana respect. Ce que yé pour kokebisa bato en tout cas biso nyonso ndozo mona biso a ozomona vava awa Manike omoni mutakotola azate. Soko mati a pour défendre que jigola ndeko na yo na respect. Soko mati pour asa okuta ngwango ya 23h. Ebonga. Vava Manike. Merci tout le monde qui sont dans le panel. Bayaya. Omoni ngai de bozoloba balokuta o bozoloba o te alekai na moi en aéroport ou quoi ce soit. Vraiment sincèrement je suis désolé à vous dire ça. Nga makambu ya zemi ou pas zemi ou abota te ils ont intéressé nga te. O comprendre ngo vava. Nga eloko nazaka ko déplorer eta ke pona mwana mama zo défendre mwana wana te. Voilà. Mwana aza en danger. Pourquoi je dirais ça? Po bato bakoki ko signaler mwana toyebi te. Mitema mabe o ba congolais bakoma nango ata yebi yo te ata yebi yo vraiment akoyaka koloba mabe pona yo po kaka a faire souffrir yo. Nga eloko nazolinga naloba na Karine bozwa na parti oyo ba page Karine s'il te plaît na moment oyo ko ambriaka biso ya kolobaka makambo ya Rachel to ya kolobaka makambo ya Elvino ou ya kolobaka makambo ya nani mutu oyo aza vraiment primordial na yo ezali mwana na yo. Valéria ngana kiti na sambela na kiti. D'accord Manike. Pas de souci. Mwana na yo. Pona minute oyo nyonso yo zokende ozomata bafinga basala mutu okata hémorragie oyo mutu moko te ezaka yo moko nde mama ndoko kata hémorragie oyo ndeko mwasi oyebi te ntango baplasaka mwana oyebi te ntango mwana aza wana ana pasi même soki aza ya yo te ntango yo ozobokole azaka ya yo. Nga etali ngai te. Valéria, je dis la vérité, rien que la vérité. Nga etali ngai. Biso pe posa na biso eza a protéger kaka mwana. Voilà. Tika koya ko ambrier biso na mambo ba Rachel na mambo mususu. Makambo yo bino bolinga bo memela biso na ba réseaux sociaux so bolinga bo sala soki ba benga ngo ba ekebeleke na bino na réseaux sociaux sala ki star mania na bino na réseaux sociaux to na ngona posati biso lo kwa to za ba parents to nga to protéger ka mwana po mutema mabe ba mitema mabe ka ndenge tozo banda boye bato pe ba ko signaler bazali bato bazana ba signalement bazali ka ba proche ya biso to vanda na ba to milana ba mai ou to liaka na bango obi awa so mwana komi na 5 signalements ya 5 personnes différentes. Placement d'urgence. Et ça va d'urgence, on et comme un problème. Ndeko nanga, s'il te plaît, si on a aventure. Aventure, to tchakango à part. Qui Starmania, to tchakango à part.
mais moi nazala danger te signalement wana okoyeba mutu te o akosignale yo mutu akosignale yo wana biso ndeti biso bamama oyo ndeti ngai mama oyo nava na ekole nasali na ekole na omwana nde basignalema elekaka na bamama nde balelaka esalaka mpasi yaya pardon s'il te plaît batela ya yo batela mwana na yo batela ye Merci Janine pour la fleur. batela ye toza na biso na ntina te sala bagame no na makambo mosusu sala makambo no mosusu bagame ya mwana te longola mwana oyo na monoko ya biso bato ya réseaux sociaux ozo comprendre te bato bayina yo bazali oyo shoka surtout oshokaka noka bato yo kuta oza no eloko moko te oyo ya bien te na kati ya communauté oyo bato bayina yo sans même kutu bayeba yo pardon batela azala ya yo te azala ya yo ngai etali ngai te oza maman batela vraiment po oyo ozolinga okoya komema biso ndenge ozomema biso na banini bawenzo oyo ozomema biso yaya ntango baplasaka mwana yo mo moto oyoka susi ya mwana na yo Manuela bato wana bayebisaka bato bayebisaka mutu te bango bayokaka surtout baoya kaka ke anonyme moko esignale que mwana aza en danger balobaka jamais kombo ya moto afundi jamais oyebi Manuela arécupéra bana po anini puisque bana Manuela bazalaki ya kola bayeba koloba donc epa juge bango bakotela mama na bango siko Arieta ayebi oloba te aodefendre Karine ndeni c'est ça le problème baplace kaka ti akoma majeur omoni bana bazaka soki basali o signalement o wana mosusu ona ya bitanga mapeka yebe ntango basalaka ye signalement baassistant social babengaka ye heureusement mwana alobaka a protéger mama ya bango so nde eza wana soki mwana ayebi koloba te donc bakojuge par défaut mpo mwana ayebi kosexprime te bajuge bazwa nani baassistant social bazwa décision na bango oyo balingi oyo eza na avantage na bango baloba eza mpona baprotéger mwana bakoimpose nani Valeria eza kutu bato bazoloba bakosala baenquête eza misusu balevaka bango mpa baparent na bango sans enquête awuti classe boye vraiment omoni ke bapolicier na baassistant social balobi trop c'est trop ngai nayebi basala enquête soki preuve eza te mais sikoyo soki bango bamemeli bango bavideo bakojuge par défaut maman s'il vous plaît bandeko na nga bobomba likambo ya mwana oyo bobomba likambo ya mwana oyo boya nango te o biso la Chine toujours biso la Chine toujours biso la Chine toujours yaya mwana nde mutaza danger nga nazanga na besoin te mwana wana na muna ye lobi na pasi po aza na esengo na mama na ye azalaka joie de vivre mama na ye aza joie de vivre mama na ye biso nyonso nde tozalaka bobana biso bazala ba joie de vivre na biso. Mais le problème, ceux qui boye lobby, et comme il trop tard, oto yebisaki yote, oto loba kite, detinga, makamuna yo kuto voto botate, je m'en fous, je m'en manque vraiment, sincèrement. Na loba on a so ina 1200 personnes éviter ceux qui na likolo na se baza combien? Ba cha ona ba page kuna wa. Azana e a Karina wala na biso na ba faux compte Ernest azana e a tika parce que ils a protégé qui chasse à ti un homme averti Vodé maman ils ont lobby na nga lobby mingi te Valeria bandeko bakolo bana bango nani toko pesa nani mama la kisha mama zwa maloba toko na biso koma na suka nga kuna sala déjà par nanga Arieta na maitake sur miniature te pona za parent je peux comprendre pas si ya parent mususu
Maintenant ti ba ya maga ba otika na bango te. Otika na bango te. Quelque chose comme ça kofunda wana ekozele ebimisa ye mabe soki baassistante wana baye. Puisque aza zoba Oui. ayebi ko se protéger te. Il fallait qu'on se protège à porter plainte. Oyebi ntango bango bakoma koloba na réseaux sociaux ke mama Kongo asala arieta banini ba harcèlement banini ba acharnement. Pourquoi mama Kongo akima muta liboso na Vraiment. Il fallait que kofunda. Oh, il m'a funda c'est un jour soki poseye baloba ayaka koyebisa biso bato ya liboso bino kokosela ye makambo. Epi mama Kongo siko ntango akenda amema badossier nyonso ya Karine ndenge azalaki koloba ke Karine nani mwana fibaka mabela Jimmy Belau mwana sisaka ye afe tala makambo aloba wana mama Kongo aza ba video nyonso wana amema mokona. Yesi koloba emeli nanu babenga ye te yakanisaka elekana kaka bongo. Or que ezalaka bongo te. Et puis Chantal nini baye kosambisa après 5 ans. Vraiment, oh, ils poto, ouais. Et puis, Ronnie, on a sala qui genre, on sala ba aventure, ya lo bandenge et les kaki. Ya pendant ça, là, on a blague. Mais, et l'autre, on a pendant ça, on a blague devant juge. Je veux que juge à Rosongo sérieux. Juge à Rosongo sérieux. Bon, juge à Yeba, que soit y'a zako sala ba blague. Oui. Yo moko lo non, te kanaki bo. Et puis, autant ba kombo abatu. Te kanaki boé, te somba ki mwana, te le kaki boé. Et puis, autant ba makambo ba prison. Déjà, bo atanga ba okot, ba okate langai. Badate belé mais batu mususu pe tokende longo yo mais j'avais pas compris mais cette dame elle réfléchit makambo sala il y a yango blague mais bato ba enregistrer yango et pas ya juge ebima lokwa isa ba aveu aondi mango akolobake oui aloba oui isa solo pourquoi ce genre de blague na makambo ya mwana eza mwana na yo et puis za mwana mobo o boti na ba moment mobo ke bato babanda ofinga yo bato bafinga yo ekomba et tout pour moi même ataso eza mwana na eta te eza mwana muntu azwaki au moment où mwana na pesa ye sengo au moment où mwana wana alongola isoni na internet lelo bakoma bengi maman Rita pourquoi ne pas protéger cet enfant pour protéger mwana afunda ndeko na ngai omoni makambo na kati yo tomoni makambo eza nzambe kofinga bato babota te o kuna botaki mwana kufi glorio langi boye o kuna salaki boye sila botaka te aya basokole matrice abotaka te aya basokole michopo tikotala karma tala nde batelemi soki soki aza mwana yo sikoyo bato baboyi kaza mwana communauté ke kotelema ntina niveau ekwenda ti mpa bassistance sociale makambo mosusu basala yango ezobebisela bato makambo ya kobwaka ya kosala cop eloko wana moyen abeta lisolo yango eza te soki eza bongo nga moi je connais pas soki abota to abota te mais soki eza bongo eza cop esalamaka moto mosusu ake kobota aza na zemi aboti na nkombo na yo ocomprendre ozwi mokanda na nsima esalamaka après yo ko tanga bochi po bango mindele baya bakanga bilongi na biso banoir te bakanga te yo so boti ozwi nde makambo mokanda ocomprendre papa wana déclaré mwana wana donc yo ke bota ne ya ke bota neti donc na ke bota neti na kombo no Valeria ozala mokanda te nga na boti na kombo na yo boti na kombo na nga na mokanda te tu comprends babi Karine pe bafinga ekisita Karine bafinga ekisita po yazaki oswana ba o ya finga basala keni a protéger mwana na ya tika olanda bato a regretter nga bato wana bayelanga na perdre 15 kilos wana te ya ke na dossier mususu yesa bimi na dossier wana yeza na dossier libala soki ebala kala te c'est très stressant maman Jeanne yeza na dossier na soki oloba s'il vous plaît maman Jeanne Bonsoir. Maman Janine, bonsoir maman Janine. Bonsoir. Naza musika vraiment. Et puis naza na bateau donc c'est difficile. Où ça téléphone à mon maman? Tomeka ko loba mwa muke so boy kinga te na koya na pana bino mama Valérie na privé. To comme isko koyoka ou bien. Okangaki maboko place à micro. Ah ya, je pense. Nazo sabino makambo moni makambo yo bozolo nga na ibite nani ki kwa na koti makamba bana ngai moi ba livre eza kombo na ngai yangwana eza wana bo tuna boyeba
La Belgique ne joue pas avec l'histoire des enfants. Voilà. Basakanaka ata muke tellement comme oza na mbongo, oza na kombo, oza na titre, oza na société, oza nani, oza na famille ebele bango s'opposer. Soki batelemeli yo bakozwa yo bana. Ngai bazwaka bana ngai. Bazwaka bana na ngai kana lamuka na tongo boye. Pourquoi? Parce que nous on parlait pas français. Bah comprendre bango bazobenga wana moi je comprenais pas. Alors yo sonné na porte na air moko boye na siliki na bi boko so na bana nga ROT et puis nous aussi d'où on venait bango pe ba bi culture. Donc tout ça là et logo ça ngaka sagesse. Na avocat na biso a famille banda des années as avocat na biso a famille. Ayebi ngane na kola ayebi bana ye makambo surtout na 5 minutes sagesse ngana bi na bengama na bi my mother avocat ye à suspendre bana bakende pa maman. Ça fait 13 ans. Papa na bango aza baron et Pierre aza baron. Nga yo na sala ka luka vina nga bato ba yibinga ba yibiki na sala ka makasi. Mais ba avocat to futa ya makasi. On n'a pas pu répondre les enfants. Oui, pourquoi? Likamboane utaki na famille ndenge bozolo bana. Biso nazotika bana na kene musala na 4h30 na kotika bango pas quelqu'un d'autre te kaka na famille. Bazo enregistrer bana, bazo filmer bana, on n'était pas au courant de ça. Les dossiers n'a pas commencé le même jour. Bazo ko filmer ka bana, je peux pas laisser mes enfants, ba kene même papa nourrice. Famille, ba ko maman ba famille, ba ko ça ba dossier pendant des années. Les jours où je suis arrivée, j'ai pas eu un mot à dire. Je me suis battue na force nyoso, na mbongo nyoso, na ba avocat nyoso, na kolela nyoso, na o nyoso ko existait. J'ai récupéré mes enfants, ba komi ko comprendre, ba komi ko yeba, ba ebi ko yeba que notre maman ba komi réaliser que notre maman et puis ba kene ki pa maman nanga. Nandimi famille d'accueil ezala pa maman nangai. Voilà, pour vous dire, bon makambo wana ce que eza solo te bande konanga ba congolaise. Bo tchana se, bo batela ye. Ce que bo kangena singa alongola mwana ali mwana. Maman na écoute fala za la sage, ya zotinda ba ya koshinga biso. Ngati biso ba fingi biso échanger logo te. Je vous en supplie. Okoka motema nezo beta moi ozo comme moi là-bas non partout. Motema zo ta. Hein? Maman na yo soki otala ye bakozwa ye bana. Donc mosala nyonso kosala mbongo nyonso koganye bokata 50% et que la famille d'accueil. Moi je regrette pas parce que sa maman nanga ba ndeko nanga ezala bongo bakokata okomona makambo na yo. Hein? Et puis okomona moi je vis à l'étranger. J'ai vécu na vivaka na étranger na freelance chef na sala na lukaki mais j'ai pas fait ça toute seule. Les gens m'ont soutenu parce que bah avec quelle maman que j'étais na ba nangai na tozo vivre na château ma chère. Bah nde ba yaki okanga peza ba lobi nde peut-être kuna nde ba bié koke ozala. Tu vois ce que je veux dire? Ba luka ya rien. Elle a voyagé na mukili mususu nde ba yoloba. Ba tangi dossier parce que je travaille toujours avec les enfants parce que j'aime les enfants et puis je fais d'autres choses. Bah mon akabi dossier yo bazwa ban mona pour un soupçon de dangerosité. Donc, du coup, on les a attaqués, on a dommage et intérêt. Mais ça a pris 13 ans. 13 ans, je suis revivre, et maman. Il y a maman, vous avez maman, bidon sur la congolaise, bidon surtout. Bon, luka moyen, bon, tika makamba internet, wana, bon, mais qu'on préserve. Parce que si la petite la part, bon, moi, vous avez internet, makamba zoleka. On abuse des enfants, vous avez makamba kiki, biso sto kufa. Biso nyonso tout rolala te. Natiki wana mtu so aloba, je vous aime. Comme na biso na suka. Ah wa ozali kamba suka aloba. Je vous aime beaucoup. Lobelo te. Valéria, bonne nuit, tout le monde bonne nuit. Bisous à tout le monde. Bisous maman. Bisous na batu nyonso o balandi biso. Bisous Valéria. Anga pe kiti sanga na kiti lobby tokutani lobby. Merci vraiment Valéria. Merci la famille. God bless.